Bonjour, 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 bonjour. Mbote na baenyo so bolinga mama Elia Nito. Na pesi bino mbote mingi bandeko nanga ebwe mavimpi muko wazima. Habari yenu, muniandikie kama muko wazima. Mina furahi sana kama nasikiliza wadada zangu, makaka zangu wako wazima. Mina furahi sana. En fait, moi ça va si vous allez bien. Boyebi ke Kiswahili eza langue na biso nationale na mboka na biso ya Congo. Kikongo ka nde mikolo ezokima kimanga na kanisi fana kotela ngo suku mpona kikongo na ngai ezonga. J'espère que boza bien. Faites-moi savoir si vous allez bien. Bokomela nga na ba commentaire nde bomesana kokomela ngai ke mama ni tutoza bien sala ngai vraiment plaisir makasi. Meilleur vœu. Meilleur vœu, bonne année 2021. Topesi nzambe merci ndenge mbula o tomoni yango chaque jour zaka donc mbula sika mais lokola mundela sala calendrier ke mbula eleki mosusu ekoti na topesi nzambe merci pona 2021 oyo. J'espère que boza na bino malamu. Esika mawa ezali nzambe alongola mawa apesa esengo. Esika kolela ezali nzambe alongola kolela apesa kimia. Nzambe atikaka bana na ye te. Nazo souhaiter meilleur vœu na bino nyonso ba abonné ya Eliane Nitu TV. Soko oza abonné awa meilleur vœu, longévité, bonne santé, beaucoup d'amour. Atape ceux qui osent na yo abonné te motaka mama Eliane Nitu. Bonne année, bonne santé et longévité na libota na yo mobimba. Ceux qui pezamba liboso koti et qui oyebi émission na biso ote Eliane Nitu TV ezali wana kende ko s'abonner na Eliane Nitu TV. Préparons-nous pour le mariage. O s'abonner mbala liboso fini. La qu'est-ce qu'on s'abonner mbala yami balé au fini na cloche de notification pour que ceux qui émission koti okoka kotala okoka kozwa émission ya sika soki ekoti po orataka te. Concept ya Eliane Nitu TV ezali émission oyo tosalaka ngo mpona koprepare ba oyo bazokota na ndako ya mabala kolakisa bango libala eza ndenge nini, libala ezalaka ndenge nini, kote ya pe ba oyo baza deja na kati ya ndako ya libala po mundela bino biso on apprend tous les jours. Ko apprendre ezalaka na tango te, ezalaka na âge te, tango nyonso jour nyonso tu apprendraka na biso ka quelque chose. Même na balabala on apprend, même na musala, partout nous apprenons tout le jour. Yango wana émission na biso eza wana pona ko apprendre kolakisa bandeko o baza na kati ya mabala deja po boyebi libala eza na bambonge nango ebele. Libala nyonso ezaka na mwa ba turbulence, libala nyonso ezaka na ba problème. Okoza na ndako ya libala ba problème okozanga ta musu na mobali na oye moko, ba problème okozanga ta musu na belle famille na yo, ba problème okozanga ta musu c'est pas ya ba camarade. Donc libala eza na ba secousse, c'est quoi ce koza na kati avion. Ok, attention, attachez votre ceinture parce que nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Na libala nyonso turbulence ezanga kate. Lelo turbulence oyo kote ndeko na biso ya mwasi nazocha voice bino moko boyoka ndenge nini akoloba avant la sala nini na développer turbulence ya zongo epa ya camarade na ye meilleur ami na ye nde epa ye turbulence na ye ekotele na kati ya ndako libala. Alors boyoka voice na ye avant ke nakende na développement yango wana. Meilleur vœu, bonne année. En fait, na bengi pona pesa lisolo na ngai ezui moi temps pona na benga yo en frère nazwa courage ya kobenga yo ya kopesa yo lisolo oyo. Eza lisolo moko eza depuis 2008. Depuis 2008 lisolo oyo nazobundama nango na motema. Naza awa na France. Mais voilà na kotanga kombo te naza na France. Nazobetaka lisolo oyo po ete ya pe bato mosusu ete ya bato ebele ete ya bato oyo peut-être alinga sala to bana oyo bazolinga babala ndenge bakovanda. En tout cas nasepela ndenge osalaka émission préparons-nous pour le mariage. Ma émission na nyonso nasepelaka nango ezoteya bato ezofungola bato bamosusu soki bosalaki ba émission oyo avant peut-être biso tongai toza na ba situation oyo te bato mosusu boninga tongai toza na ba situation tokutana nango te bamakambo tokutana na vie peut-être tongai to éviter. Donc na bengi mpona pesa lisolo na nga par rapport ya bakopine bozobeta masolo yo na mama Irene mpona makambo bakopine tosalaka attention na bakopine. À l'époque na 2000
2006 j'étais mariée. Nazaki mwasi ya libala awa na France. En tout cas na France mutabengisa ngai na France awa na en fait awa na poto eza grande sœur na ngai. Quand na biso ya liboso za ape na poto. Ye mutabengisa ngai sa ba démarche nyonso na ya poto. Na ye awa toyeko kutana na ex na nga en fait copain na nga ya bomwana nazaki à l'époque na Kinshasa na 16 ans 17 ans par là. Yaka poto avant nga. Ayaka poto avant ngai nga na kolanda ye na sima. Je crois 3 ou 4 ans après nga na kolanda ye. Tokomi ex na nga ngo lokola azaki déjà na mukanda ya ba français. Bino mo boyebi ndenge salama na poto fo bwaka fo zo mukanda po vanda kimia, mwa kimia. Ale lokwa ye azaki na mukanda alakaka nga ke obala ngai tobala naki na mairie et tout. Nazwi mukanda na sima na ye. Tovandi tozaki pe ba jeune naza sous na âge nazaki nango te na j'avais 22 ans à l'époque 22 ans tobalani nazwi mukanda toboti mwana moko ya liboso comme ka boyebi na couple matata ezangaka te tantôt plutôt ezalaka nango kaka ye azaki jeune ka pe nazaki jeune kozanga pe koyeba nzambe koyeba parole nde sikoyo ekomi omati ofungoli radio oyoki bostra ofungoli boye oyoki kingani oyoki mwa mateya ba enseignement profond ils ont enseigné bateau. Donc, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. En tout cas, bah, direct, ils ont ce mikolo, zamba zo lokumu parce qu'ils ont été à bateau et belé. Il y a un courage en bête à l'isolo nanga oyo. Donc, copain nanga wana bala kinga to boti mwana moko. Mwana biso to boti na 2004. Na 2004 to boti mwana ngai wana liboso. Na oloba na minichu asa na 16 ans. Toyoko bota mwana mibale. Mwana mibale ndenge nazoloba boye asa na 12 ans. Mende na obeta lisolo eza pasi mingi puisque naza femme divorcée na kabwana na copain na nga wana par rapport ya ba copine ya baninga ya ki jalousie motema mabe ba jalousie yango totalaka banani oyo tokyo confier makambo banani oyo bazozala na kati ya vie na biso bazoya na vie na biso pourquoi est-ce kazoya na but est-ce que na association moko boye teke na ndenge ya famille na ndenge ya sorcellerie na ndenge ya boye mpona banuire vie na yo point d'interrogation ata mibali oyo tozolinga ezala bacamarade na mosala baza toujours baagent des ténèbres bazalaka partout il faut tosalaka attention na bato oyo tozokutana na bango donc so oza na motu pembeni faut tikaki na maboka ya nzambe oyebaka oyo aza mpona apporte nga bien to mabe fi wana na ekokutana na ye awa na Paris azali congolaise à Brazzaville nayebaki fi wana ndenge nini copain na ngai ilaka yaka poto bazalaki kovanda na foyer na fi wana aza congolaise à Brazza donc bazalaki kosola ndenge ezalaka foyer motu na chambre na me salon bozo partager donc ezalaki bon ngai na ye poto copain na nga présenter ngai nakuta copain na nga azovanda na foyer. Donc, elle a fait dans la foyer, on a des fois une semaine, on a notre balle à quitter. Na ye une semaine, 2 semaines, tout comme sur la peine à fille, on a. Tu vois ça, ma camba organisation à mariage, tout balle na copain en gaï, na zupe mukanda, tu vois ça peine d'af, na biso et bandé la vie, studio. Fille, on a pe banda koya nanda, tout ça. Donc, tolingana ki na ye makasi, mama nitu. Tolingana ki na ye makasi, nanda kozoe penda petite sœur na ngai, makasi. Parce que naza na famille mobimba baza na Belgique mais ye azaki penda nando mone mwana neti mwana ya mama na nga donc nalingaki makasi azaki so na zangi ya pesi nga so ngapi na zangi na pesi ye nando kende pa ne banda koyepa na nga donc to ndo lekisa journée te tout centre to benga na donc nazaki so na kepa na ya azaki un peu désordre to lo ba bordeli ka ba na poto kaka ya pe poto na bomwana ebi ko entretenir te azaki na bala mibale nga azaki mwasi libala mais nazo kende pa na yo moko na kukuta chambre désordre cuisine désordre akosana ta 3 jours skole ba sanité mbeto abongisa te bilamba na se donc ndaku désordre ngasko na ndao supporter bongo te nande kosunga ye amu kusali ba ménage kaka muninga boye te sala boye yeso kazoe pa nga na saka toujours maniaque donc na lobaka na à l'époque j'avais 22 ans 23 ans nazaki vraiment na force nazaki maniaque ko sala ménage donc ndako ezaka toujours propre kolamba nazaki kolamba bien na lamba kaka bien tala kaka biso basi ba luba pe toyebi mwa loboko maman
nde na obeta bino lisolo bo moninga wana na linga ki na kende Bruxelles na kende pa famille des fois ba Noël ba fête ya famille nazo mema ye pa o mema na fête na famille na bango donc tozaki vraiment mwana neti mwana mama na ngai nazwaki ebongo azaki na bana mibale ngapi nazali na bana mibale menga nazali na ndako libala ye azaki ka kovanda ye moko na bana donc mobali achaki ezeni aneglijaki ye atikaki ka na bana mibale nde sikoyo à l'époque ayekozwa garçon moko pe ya congolais ya biso ya Kisasa congolais ya Kisasa wana ayekotia ye susu zemi kochachi zemi wana congolais na sikoyo kopresente ngati abio na zui copain aza congolais ya Kisasa ya bino nga na yebi kolamba biloko na bino te fo lakisa ngande balamba biloko na bino tout ça obika bato brazande balamba biloko na bongo eza différent na biso ngabi ozwi mobali ya congolais Kisasa balinga kolia azai pe mungala ngabi balinga kolia bien tout ça yo linga makambo kolamba te kaka ko commander ba biloko bongo kolamba ba bouillon biso linga ba biloko wana te donc iso lingi na banda ko aider yo po bando yana ndako so na lambi na bengi yo kolia na l'action ndenge ba lambaka ba biloko mususu fo bando ko apprendre il faut lambela ki ba fungwa ba biloko bongo ba pondo ya biso ba bango balinga biloko kolia bien mama nazwa ki epenza leki na ngai nzoka moninga malamu nde balobaka eza Jésus Christ de Nazareth moninga malamu donc mwana mwasi wana a présenté nga copain à l'époque na utaki obota mwana ngai azaki na mpena 1 an te wa mibale azaki na 1 an te matata ka ezaki ka na couple ya nga na copain nga na ndaku copain nga kuma ku voyager ku kende Afrique memba matata ka ya mike ndenge ezaka na matata nozo se confier pas copine ba kuna zana penda ko se confier pas na ye puis na obetele di solo ba le passer na ngai ke na kina zake na copain boye na so betele masolo ale nzoka moninga le bazoya na copain ya sika epa na ngai des fois un week-end boye nazaki na sali repas wana copain na ngaza na Kisasa ba erreur ka to sala ka copain za Kisasa yo ya mi moninga na ndaku na copain ya sika na ba copain ya garçon na ba ye na lambi un samedi comme ça parce que na za mutu na lingana nga banganda fomote ko bimaka ba place kilikili na kenda te na ndo ko sa kaka to yokani to sombi à boire yo lamba boye to ye pa na yo samedi kuna to kende kuna pa na ye donc to banda sa bato bon parce que week-end le kana biso na bana bien sikoso ba yepa na nga na lambi na bongisi ndako ali moni copain na ye wana banda ko azwa ki wana ya Congolais Kisasa abanda ko apprécier nga mingo ka bibiche moi ce kitoko olati bien bana no pe baza bien donc ndenge za wana ye nzoka nanda ko mosala jalousie akoma ko yoka motema pasi nga nazoyeba te na omona kana yambika ka semeki te semeki na ndako nazoyamba semeki nazokende pa na ye nazoyede ye naoyebaka semeki na biso chéri na biso nde biso kaka tolinga koflate bozwi chéri asika ozoflate nalambelo nini soki oye na ndako nzoka lere ye azokumisa ngai moninga komosala jalousie na motema ekoti ezokota nga nazoyeba te soki kotyela nga poison batyela ye nga poison nazoyeba te donc ndenge eza wana aye kosala kaka nazo comprendre te naye komona un certain temps moninga nanga tobenganaka tous les jours nakendaka epa na ye tozalaka vraiment tomonanaka tous les jours azali kovanda kaka na nsima na ngai baimmeuble kaka na nsima na ngai mais naye komona akomi na ngai distance so nabengi ayamba na telefone te so nakesone epa na ye naoyoka bana baza na kati oyoka azofungola porte te nazo comprendre te de fois moko mosusu nakesone boye naoyoki mpena bana baloba mama adi ne pas ouvrir ngabi maman elle est sortie nazo comprendre te sikoyo na groupe oyo ye azwaki copain wana bazaki 2 personnes na groupe wana mais mutu moko atikala te kodrage nga na kanisata manga azaki mwasi ya libala nazaki na libala ndenge banda oya na esprit bien na ndako nazolamba kaka ndenge ezala baninga te ale na groupe wana nzoka nde ye copine wana akomi koloba na kati ya groupe ezaki bakamarade ya mobali na ye akomi koloba na bango oyo naomona mobali na nga suspect na interne na moninga na copine na nga oyo babi suspect na ndeni oyo te ye azalaka soki alokwa auti obota kala mingi te soki azalaka kolinga asala bacourse omona bengi mobali na ngai ebisi mobali na ngai aketike na Carrefour to akiketike ye place boye asala bacourse omonika bapake ya mai ngai aza permis te mobali azalaki na Afrique oyoka na bengi baerreur mpe nasalaki yango wana nayebisi ya kotika nga boye nasala bacourse sans que des fois na bandeko koyebisa kutu moninga nayebisi naobenga mobali na akotika nga bacourse nzoko moninga na motema azolinga te azosepela te
akomosa penda jalousie ya makasi bandeko na na obeta bino lisolo o eza eleki ba année ça fait déjà 11 ans mais avant na likambo oyo pona yebisa bino ke mutu abomela nga libala copine onanda okanisa moninga na ngai ya motema ye mutu abomela nga libala na ngai asali tout aye kosala polémique abengeli ngai donc mwasi ya grand frère ya mobali na ngai abengi ye na telefone donc zuwa teleme tondaki abengi ayebisi ye okutu ndenge eza boye nazosoupçonne un tel azobima na mobali na ngai donc esali mbutu ekotisi mpenza polémique ekotisaki polémique mobali na ngai akutaki kisasa ye ayoki kuta explication te donc ematisaki biso montagne nde nazoloba boye lisolo oyo eza molai nazosota yango kaka parce que eza détail eza vraiment molai mama nito akobeta yango aexplike bino donc soki moto akutani ata raconte na mosala ata na bavoisin ata na bacopine tosala attention bacopain oyebi te soki aza agent de ténèbre oyebi te soki batindelaki association ya famille na yo na ya famille na ye mpo mabaya konuire vie na yo namonaka kaka lisolo na nga wana en tout cas bato bakotaki na kati mpo libala na ngai bandaki deja na baproblème ti tokabwani baproblème nabalaki jeune nayebaki makambo ebele te me mama nini tokobetela bino lisolo eza molai tokobeta yango vraimen étape par étape donc jalousie des copines il faut botalaka banani botambola na bango merci en tout cas mama nini toasisa lisolo o merci beaucoup bisous et puis bonne année à tout le monde donc nde nazoyebisa bino lisolo oyo nakomaki divorcé mpona moninga jalousie ajalousie oyo ozocomprendre position te omoni mpenza 6 ekomeli yo 9 ozocomprendre te nasali nini nakende ofunda wapi napesa explication ndenge nini moto moko andimaka ngai te me nalobaka nzambe oyo likolo amonaka makambo nyonso nzambe nini tamonaki ayebi makambo nini nasalaki mpo tokóma na niveau wana ayebi likambo nini elekaki donc voilà lisolo na ngai yango oyo merci mama nitu akobetela bino lisolo naza vraiment na mingi ya koloba me moyen nabeta yango eza te mama nitu akobeta merci beaucoup babona ne bosala attention. Voilà, bandeko bozotala ngai nde na baki allo bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango ebandi papa nous pour le mariage ensemble suivant maman Eliane Nitu to landa mateya ya maman Eliane Nitu kaka ndenge boyoki ndeko na biso mwasi abiki lisolo eza mulai eza penza mulai boka ke lisolo eza mulai mais to keno mulai no surtout wana tete okata na ndenge ya mukuse. Bref, likambo ezali jalousie ya ba copine ki camarade moninga tolobi te nyonso baza mabe ya malamu pe bazali me ya mapende baleki ebele ndeko na biso oya mwasi ndeko na biso ya Congo Kinshasa aza Zaïroise ndeko na biso wana mususu wana Mélanie azali Brazzavilloise ndeko na biso otango ayena nini ayena poto ndenge a expliqué wana ke mobali akutaki déjà relation ya mobali na ye na fi o bazala kovanda ndako moko bandako oyo ezalaka ke bozo partager ka salon mutu na chambre na ye ba foyer oyo ezalaka ndenge wana akutaki bango mobali na présenter abi omoni fi oyo po akutaki mobali na ye wana omoni fi oyo tozalaka ndako moko tozalaka bien na baninga tovandaka na biso bien bakomi ko continuer basaki camarade à partir mobali tango présenter camarade présenter mutu sali na bango connaissance babandiki camarade na bango bien tango bavani na ndako wana baye kolongwa na ndako wana baye kozwa ndako na bango mususu baye kokende lokola mwasi ayaki mobali azaki courage aye kozwa ndako mususu akei babandi kovanda na mwasi na ye ndeko oyo mwasi grande sœur na ye mutabengisaki na poto mais mobali oyo aza copain na ye bazaki ne banda na Congo ya jeunesse bazaki ba jeune balinganaki tango copain aye poto lokola yebaki ya mwasi na poto ayebisi ya mwasi na biya ya na osama kasi fana bengisaka mwasi na ngai il faut kaka mwasi na ngai aya. Alors, tango azwi mukanda ya mboka oya ba français aki komona ya biya ya nazwi mukanda sikoyo na koko bengisa mwasi na nga ya lobi ya biya loko yo zwi mukanda nga na kocha biye nga na kocha biye mwasi na asa nini aya donc ezaki bongo ndebo babengisa ki na poto mais tango babengisa na poto famille mobali esiliki yango abiki libala na ye bandaki na ba problème famille mobali na ye esiliki babi ndenge nini yo obengisi mwasi na poto fako bengisa nanu bandeko na yo ya abite na bengisi mwasi na poto kaka pona che papier mais muta che mbongo ya bieza grande sœur na ye famille baboyi kondima abi muta che mbongo ya bieza grande sœur na ye muta che mbongo ya biye famille baboyi kondima bali kondima te ba yini nanu
ndeko na biso oyo ya mwasi oyo apesi bino lisolo bayini ye famille ya mobali eyini ye. Pourquoi famille ya mobali eyini? Pona bango babika obengisi nanu mwasi na poto pe mwasi yango azaki pe fiancé te baki copain copine. Ndenge ndo bengisa copine na poto yo za na bandeko na yo bengisa bandeko te kendo bengisa copine alobi na bengisi ka pona cheki mukanda me billet zali grande sœur na ye mutasombele billet. Donc ezaki parole na ye contre parole ya famille bandima kite balingaki ndeko na biso oyo ya mwasi te. Congolaise na biso balingaki zaïroise te to beta lisolo zaïroise na congolaise pour vous comprendre bien. Zaïroise nde kolo lisolo balingaki zaïroise ote na kovanda babandi kovanda ndenge ezalaka lokola mobali na présentaki congolaise wana ya Braza bakomi na copinage penza ki copine ko penza makasi bazo vivre ndenge ezalaka biso basi tolingo babatela munoko te likambo so sala mbula tuku mitano eleka nango deja oli oboma onka na kati ya libumu ntango ke na toilette obimisi yango na toilette ochasse na yo kaka mai likambo eleki biso basi tokoka bongo te mibali nde bayeba bomba secret biso basi tokoka te soko oza na camarade kaka motema moto nasani na betela ka camarade lisolo akamati abandi ko betela ye lisolo abandi ko betela congolaise ya Braza abandi ko betela lisolo zaïroise abandi ko betela congolaise lisolo to sala ndenge na poto se comprendre bien. Zaïroise abandi ko betela congolaise lisolo oyebi ngande na zaboye na kutana kina kin nde mobali na ngai yaka poto na tikala ya koza copain wana na zaki na ye tozaki ne bien to ngana ki tout ça boye na boye mais malgré tozako bimana ye copain wana na yebaka ki copain na nga za na poto tozaki pe ba jeune na zalaki na nga pe si otek na copain na nga ke akobala nga na tikala ka na nga pe kolinga na sima mais mobali na linga kinga makasi na ndenge osakana te alinga kaka pe abala ngai mais loko azaki déjà na mwasi yango nakokaki kobala ete azaki déjà na mwasi azaki pe mwa mukolo nakoki kobala ete eye kosala kake mobali nanga oyo asali nini abengisinga kaka ndenge expliquer bino wana mobali achiki kaka mukanda na ye ale ye mwasi akamati ndeko na asali nini asali billet mais tango tozoba mobali achie mukanda bolobaki mobali achie mukanda ndenge nini alakisaki ya mwasi ketala mukanda yango nakomi français poto boba mobali achie mukanda ezo compliquer bino mwa mukiki o mobali achie mukanda ndenge nini alors na pesa bino détail ya likambo ndenge ezali tango mobali kela mukanda ya ba français epa ya mwasi na ye ya mwasi abi bon ngana somba billet après basala ki ndenge nini ya mwasi na ye aye kozwa mutu azaki na yango ya ba belge mwana ko tamina ba détail sote zate ya bimisi mbongo mutu wana ake koya na leki na ye aye penza kaka ndenge zake babangoli ya mutu mususu bache ya yo ye sans problème ya ona zopesa mine ke mobali acheki mukanda tina nzoba ke mobali acheki mukanda wana pour comprendre bien mobali aza mobali alexé mukanda na ye ba français yango yo ya sepeli ke lokoza déjà na mukanda na ye bikeleki na soka ye akonyoko amate ya bimisi mbongo tango ya bimisi mbongo ba ye kozwa mwana mwasi moko boye na bela kuna mwana mwasi na bela mutu akendaki kozwa oyo ayaki azaki nanu jeune fille aye kozwa ye aye na ye ana mboka ya poto lokwa ya na ye avanda na bela ye mobali azaki na France tangu ya ye awa na France koko makomi awa bakende ko sala mariage civil tangu basali mariage civil nde epai ye asali nini azolaki pe oya ye mukanda voilà lisolo ezali ndenge wana congolaise wana sikoyo azaki na mobali te kanda yebisi bino sikoyo ezaki camarade ke mwasi aza marié na camarade ya célibataire mais balingana makasi moto asala bango contact eza mobali oyo aza marié moto asala bango connaissance un certain moment ka boye Brazzavilloise aye koyebisa zaïroise ke nazwi copain ye abi d'accord problème eza te ya kolakisa nga copain na yo amemeli ye copain alakisi copain yeyo ntango alakisi copain yango mungala copain wana alakisaki aza ndeko na biso zaïro aza mungala yesu kwa yebisa bi bangala balingaka kolia il faut penza kolamba oyeba kolamba po bango baza batu balingaka kolia pe bien sikoyo yo kolinga kolamba te fona banda kolakisa yo kolamba ye congolaise azaki na bana na ye mibale aboteki mwana tata zaïro o aye ele kwa mobali ya misatu troisième mobali oyo azwi ye wana
nde moninga siko akomi na bizaleli ya kosala Zairoise akomi na bizaleli ya kobengaka ye bayaka na ndaku na kope mpo baliaka ba weekend basalaki weekend oyo baye pa Zairoise weekend oyo bake pa ya congolaise weekend oyo pa ya Zairoise weekend oyo pa ya congolaise vina bango babande ko vivre ndenge waki vraiment ba vrais amis. Et alors sikoyo soki baye pa Zairoise mobali ya congolaise aza ko apprécier Zairoise en tout cas ndako no propre ndako no eza vraiment bien, tu es vraiment très bien installé. Olambaka kitoko basala bakutu soki baza koya ye mobali wana ya mungala akoyebisa deja na Zairoise ke lelo lamba mbisi ya mai par exemple. Okomona Zairoise akolamba mbisi ya mai. Tango bakokende na mwasi na ye kuna mobali akolia bien. Tango akolia bien abandi ko apprécier en tout cas merci na lie kitoko olambi kitoko sikoyo congolaise ezosala motema pasi ezosala motema pasi pona ni ezosala motema pasi ezosala motema pasi po yeta walambaka mobali ya complimentaka ete alobaka nete ko lambi kitoko to boye non yeba compliment na ye ezalaka na mwasi o ya Zairoise alobi peke mama congolaise nda kune désordre donc mutu mo akipanda kute bato azaka kipenda kuna ye na bana alingi asokoli bango alingi ta kosokola bango te ndako ezaki propreté bana propreté vie ezaka bulu yekika ndenge wana abande ko michana place ki jeune fille na été abongisa attirer non sikoyo mobali na yakomaki mingi attirer na Zairoise mobali ne wana mungala akomaki beaucoup plus attirer na mwasi ya Zairoise non po alinga ye mais ko sepelaka na ndenge na ye ndenge azalaka aza maniaque aza serviable aza boye tout et tout voilà ni surtout wana esanganaki sikoyo lokola mobali ya Zairoise akendaki Congo akendaki Zaire na mboka na biso na Zaire azaki na mwana bébé akomi ko benga sikoyo ndeko na biso na mungala ke yaka ko edenga okende kotikanga na sala ba course soka abengi azape ko kolekela na nzela mwasi na ye boni ça va bwana ndako est-ce que tonton ko edenga ye na koso na tonton ko edenga na kendo sala ba course na soma ba kusha bana na soma mai pona na biloko te pona za na permité à chaque fois soko asengi service ndeko na biso mungala banda ko boya te banda ko ndiko rendre service soka asenge ka service ya ko ndiko rendre service sikoyo congolaise bandi ko sala motema pasi azomona bango na bango bazairwa nde baza bango bale bazairwa ndenge mobali nanga apprécier ka mingi ba compliment nyo so yo moto azaka seke mobali nanga nazo suspecter ba komosa nini ba komi ko lingana zuwa ematie na kati ya motema zuwa ematie na kati ya motema tango obetanga lisolo zairwa na toze yo biba abi mama na bimaki na ete ezaka ki affection wana ya ekolo moko yango wana ka mutu salaki ndenge wana qu'est-ce qui s'est passé congolaise tellement joué mati motema pasi eloko ni congolaise asalaki abengi mwasi ya grand frère ya Zairoise abengi ye na telefone alobi na ye nana makamu moko na kolinga koyebisa yo oyo mbanda na akosalaka ya bimbanda akosalaka nini abimbanda na yi mobulu tangu kuta yaka kawa na France ayeki pe na mobali na ye kuna na Congo pe mobali yango basololaka na ye ti lelo ezaki pe lukuta te ezalaki pe ya solo ke yende abeteki lisolo ke non mobali na tokabona mais de temps en temps tobenganaka na biso tosololaka ti lelo na mobali wana bakobenganaka basololaka na ye sikoyo eloko na ye kobiyebisa oyo lisusu namoni ye suspect namoni aza kobima na mobali na ngai mobali na ngai kenda tout le temps kosalisa ye bacourse tout le temps kobima na ye kokende pa na ye soki ka mobali mwasi wana alambi donc mobali na ngai azalaka biloko na ngai alingaka kolia lisusu te alingaka kaka soko alie kuna wana ndabi ale kitoko okaki ale kitoko asepeli ayebisi yango na mwasi ya grand frère ya ndeko oyo ya Zairoise siko boyebi mwa jalousie bombanda na kati esika tobalaka ezangaka te lokola libala ngo ya ye tango akotaki yango famille ya mobali esilikaki balobi ke ndenge nini yo obengisi mwasi avant obengisa bandeko na yo boyoki histoire kobengisa na pesi bino ndenge histoire ezalaki na kanda wana famille ya mobali ezalaka nango na ye mbanda ayebisi na mobali na ye papa tala likambo eye kokuta biso na kati ya ndako awa likambo ngo nini abi Brazzaville abenga po ayebisa ngai ke mwasi na bino azo tricher mwasi na bino aza ko tricher aza ko tromper leki na yo ya mobali aza ko tromper leki ndenge nini omoni mobali wana bakoma kobima bango mibale asuspecter bango baza kobima bango mibale aki ko abi baza kobima po yeba ke mwasi ya ndeko na bino aza mobulu na Congo kuna avant ya
azwaka mobali moko boye bazaka na mobali wana bavivaki na ye tina ndenge ayaki poto na ndenge pe aza na mboka poto na mobali wana ti lelo babimaka ne kaka bazalaka na bango na bolingo basaka nini babenga kaka bazaka na bolingo siko likambo ngo bayebisi yango famille oyo eyinaki mwasi dès le départ po akota na kati ya ndako ya libala tango grand frère ayoki yango boye ekomi affaire familiale ekoti na kati ya libota ekoti na kati ya famille mobali na ye azalaki na Kinshasa yaya azali kutu mobali aya te abengi mobali mwasi na yo aza ndumba mwasi na yo akomi kobima na mobali ya congolaise siko mwa mwasi ya congolaise alobi penza ke Zaïroise oyo akomi kobima na ndeko ne oyo ya Zaïrois botala kenda akuna kolia akenda osase ba course atanga na zate akenda kakuna do alobi makambo boyebi pe mibali azuwa makasi mobali tango auti Congo mobali aye tango mobali aye bakut aye na ndako na ye mukola liboso adresse mwasi parole te alobi na mwasi eloko moko te tango akoti ndako avec la colère akoti ndako avandi akamati biloko ye moko ayeke nango na glacière alongoli yango arranger biloko na congélateur d'habitude tango awutaka voyage soko aye mwasi moto azwaka biloko mpo abongisa mokolo analinga kutu mwasi asimba eloko te ye moko akamati biloko abongisi yango mokolo ya liboso eleki mwasi babi navanda kalme na koloba eloko te mokolo ya mibale ayebisi mwasi vanda wana tosolola mwasi avandi atuni mwasi na ye yo okoma kobima na mobali wa mongala ya habite na bimaka na ye te yo tango tikalaka na Kinshasa kuna okomaka kobima na mobali azwi atangele na kombo ya mobali o baza kobima na ye na Kinshasa donc nga ndenge na tikaka yo komaka kobima na mobali donc ti oya awa otikala kotrompe nga avant tobalana oza so na kati ya ndako libala nanga oza kosala nini kotrompe nga ya habite makambo congolaise alobi eza lokuta eza ndenge wana te mwasi alingi ameka koexplike mobali ake na cuisine azwi mbeli mobali azwi mbeli aye na mbeli po asala nini atuba mwasi na ndako nanga moko osali kindumba azwi mbeli tango azwi mbeli po atuba mwasi abi yo avant boma nga na koboma yo mwasi akamati pan asotele ye na kingo mbeli ekweyaka te mbeli ekweyi tango mbeli ekweyi bakomi kowela mbeli mwasi azwi apusi mbeli mosika bitumba ebandi bango mibale tango babandi kobunda ndeko ya mwana mwasi ya Zaïroise abandaki koya kotala ya na ye parce que bazalaki na rendez-vous tango aye boye na porte asone boye ndeko na fongoli porte akuta bango mibale mwasi mbali bitumba tango amoni bitumba ndengo na bi abandi komeka kokabola akabola bango balingi te balingi koyoka bitumba te mwasi na mobali bitumba ndenge mo ya osakana te tango bitumba eza makasi bavoisin pe tango batali bo bamoni ndako wana bitumba boyebi ka bandaka HLM ndenge ezalaka soki bozobunda bato mo kaka makelele ndenge ezalaka koganga tout ça bakamati babengi mbila aye tango mbila aye akoti na kati ya ndako na bango akuti bitumba na kati ya ndako tango akuti bitumba mbila bandi kopekisa bozo bundela nini mwasi abito za kobunda po mobali jalousie asalenga crise à la jalousie po bapesi ba rapport na kombo na ngai asimbelinga mbeli alingi aboma ngai babi asimbeli mbeli mwasi abi siko mbeli yango eza wapi mwasi akei na sima place abwakaki mbeli alokoti mbeli abi mbeli yango oyo mobali alingi aboma nga nango mbeli atali mobali babi yo simbi mbeli yango boma mwasi asali kindumba na ndako nanga kaka sur le champ babi se bima babimisi mobali na kati ya ndako kobimisa babimisi mobali akenda ti lelo to baboy banda mobali na ya kenda 12 ans ti lelo mobali akenda 12 ans yango oyo banda mobali akenda 12 ans nani akaboli libala camarade moninga ndeko ma meilleure amie yango toza koloba na bino mwasi ya libala asalaka camarade na mwasi ya ndumba te
soki tolobi mwasi ya ndumba elekisike mwasi oyo nano abala te asalaka camarade bazuwu ezalaka na mitema ya bato yango mitema ebatama mitema ebombana zuwa ebomi libala ya moninga epuis polo koloba mingi zala na secret ndeko bomba secret no na libumu bato osalaka confiance nayebisaka lisolo na nga na beteli nayebi oyebi te ndenge obeteli eza ba arme un jour ça va retourner contre toi yango ye moko alobi ke mama nitu soki makambo ezalaka ntango akala le libala na ngai ekufa te soki bozalaka na baconseil ya boye malibala na ngai ekufa te mais lelo libala ekufa 12 ans libala ekufa abi mama nitu banda mobali akenda ti lelo misu na ngai na ye totikala komona na lisu te mobali akenda ko akenda likambo ekota famille kaka ndenge mbila bimisaka ye na ndako azonga pe teke na ya kozwa elamba nazwa sapato akenda libela nani akaboli bango camarade moto akaboli bango yeba nani yo kokotisa na kati ya ndako na yo zala na camarade aza na mobali na ye yo oza na mobali na yo oyo bino mibale bobala boza na confiance bike aza mwasi ya libala naza mwasi ya libala mutu soki akomi mokonzi achangeaka statut soki mutu akomi président de la république bacamarade na ye bakomaka baprésident bato mosusu batikalaka na se soki mutu ozalaki célibataire okomi marié bacamarade na yo il faut bazala bamarie ozala mwasi ozala mobali bacamarade il faut bazala bamarie ozala mwasi ozala mobali bacamarade na yo il faut bazala bamarie mpona koevite jalousie mpona koevite jalousie mal placée libala wana ekufi ti lelo mobali wana atika mwana ne ya bebe atika mwana aza na moins de 6 mois lelo mwana aza na 12 ans ayebi papa na ye te mpona nini camarade babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja soki baza kotia mwana ya mutu aza na bomoi yo oza na bana te yoka conseil ya maman Elia Nitu la deuxième maman na bino na kopesa bino conseil kozalaka na confiance ya bato à l'aveuglette te aveuglement kaka bwaza moninga nabetele lisolo na nga na vi na ngai eleka boye na vi na nga nasalaka boye makambo wana kende nango na toilette ovandi na kive osali osisi obendima yobimi osali nini ok lisolo ya ndeko na biso ya mwasi yango lelo oyo etikala aza na mobali te eske question toza komituna ntango bazalaka na ndako wana baza kovanda na moninga mobali na ye oyo abimaka na mwana mwasi ya congolaise te par hasard mpona zuwa oyo ekota boye makasi toyebi te eske balinganaka toyebi te eske balinganaka pe te toyebi te babunganaka boye mobali mbila binisa akenda ye mpe na camarade wana tellement pasi elekaka ye ndeko mwasi achangeaka place achangeaka quartier asengaka ndako kote mosusu abimi na ndako wana achange habitation na ye voilà wabino mama Elia Nitu lisolo yango boyoki kolo yango abiki nasa nini na développer soko tali yango oza na bato baza na confiance na ba yango banglophone balobaka don't trust anybody ne fais jamais confiance à quelqu'un kosala mutu confiance te ezaka na confiance a yo moko secret eka na bato mibali te eka na mutu moko soki likambo so yebisi mutu oyo na biso secret na nga ya su secret na yo te ekomi ya bino mibale ekoma ya bato misato etc kande na baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzambe kalusaku muna nzamba nubenishaneni bana betu bonso, bye bye.